papa, Michel a vu l'amour, il était pour le mariage. Ensemble, si vous m'avez dit, la personne qui m'a dit, la personne merci à votre surtout à service traité de conseil la providence. La personne merci à votre maman et tout. La personne merci à votre Michel pour le mariage. Vous voyez que Michel pour le mariage, les éducations sont très très éducatives. Les émissions sont pour cette émission awa naza na kati ya mboka Congo place naza mikolo naza na kati ya vacances na Congo ndenge boyebi ke mama nitu na tambola boyebi ke na yaka mingi na Congo na tambola ka eza na batebele ba yebinga eza na batebele ba yebinga ça pour le mariage na komi ko za ba demande ko bato baso binga ko pesa ba sujet web ça ki mama ile nitu tala boy alors des mots de l'on se permettre na tellement ana so na kino ba maman na so na bino ba ndeko na ko bazo tala na surtout mingi na ko so na ba ndeko na biso ya basi yo mutu oza mwasi oza na kati na kwa libala yeba mutu nini ozo koti na kati na kuno yeba bato nini ozo fréquenter il faut to yeba ke tant oza kabana amike na kati ya mboka na biso tant tokola katoza na caractère mususu ce que to sito koli mutu na mutu akoma pe na caractère na yo bien na comportement moko boye boza mingi mona mabala ebele toza na kati ya mboka po to ozo baki bokilo nanga alobi nanga boye celui qui na Kishasa alobi nanga boye eza di ya kwa eza di ya batu ya quartier batu oyo yozo koti na kati ya ndako na yo owaza yana biso quartier okoti na kati ya ndako tuta yana na quartier azali ki na quartier ozo koti na ndako tuta ozo ya ba eza mabete oya mpa na kati ya ndako eza mabete sauf que mpa yango oyo ozo ya na kati ya ndako oyeba kita wazala ki mwana mukebi bizalene ya bomwana bizalene ya kimukolo oyebi ya mosuste jalousie eza makasi na kati ya mokili oyo eza na bato mosusu aza na poto akendaka pa ya petite sœur moko boye ya quartier kolekisa bajene na ye bajene na ye kuna akendaka na moto leki nanga toyaya nanga yana akendaka somo ba na ye somo ba journée na ye avandi bazolia bazomela nzo batanga avandi bazomela azotala comportement na kati ya ndako eza ndenge nini azomona fille se comportera ndenge nini tout complet comportement ya mobali eza ndenge nini lokola ye ayebali na famille wana na kini bakota ma place moko bakola place moko et voilà sikoyo abandi kozwa comportement abandi kozwa makambo zeka na ndako ya libala abandi kobetela seneki ya mutu oyo aza na kati ya mboka Kongo yo yebite mosa ya na bino mazalaka copine fille moko ya garçon moko boye oyebi ke osaka kuna diba koma wana leki ya bayaya boye wana kasi azalaka copine na ye ok azalaka copine na ye mais yo ya ye peta moyoki poye koyebake ata bolingo kala esilaka toujours bato jalousie na kati ya motema na ye ke mpona nini ye peta moyoki lisolo boye ekomi lekwa likambo moko oyo ya sika oka yayo yebite mwose no bala wana oyebi ka so bana diba koma wana ye pala za ka kope na ye mutu na motema na ye tango ya pa yoki ne wana zuwe bandi me yo oyebi sa na ite yo zaka mwose intel obimaka na intel osala ka boy bato mbalika bakutanaka pakana makambo nango basololaka bato mosusu eza na mibali mosusu te basi mosusu balinga koyeba dépasser ya partenaire eza na basi mosusu te mibali bato balinga koyeba dépasser te na mutu mosusu atala di te passé na yo etalinga te nga nazotala présent to construit futur eza na bato mosusu ye fa banana na passé yo obimaka na nani oyebaka intel na lekaka na nzela na yo akolamusa mwasi na 3h du matin abandi koposer la question yebisa ngo bimaka na mais to yo zotu na mwasi bimaka na soko ayebisio po esala onini po ese pelisio bio biso motema eza na bato mosusu pe la muka yebima ba caractère ndenge wana ese pa basi to kompe esa pa ya bibali na kolobela mingi bato ko bakendaka na kati ya ndako ya baninga ozokende ko fréquenter soit ya na quartier soit le no quartier kende ko fréquenter ka moninga tango fungole le porte na ndako okenda koliaka omelaka mai okomi koyoka motema mabe ye mwana zokola na quartier akomi bogendene yazo mobale bondene ya wana kumulka kasa nini obebisa leki ya moninga leki na ozobenga leki na ya quartier eza bien te on est kopesa conseil lelo eza pour la conseil on est kopesa na bandeko bosala très attention na bato bozo kotsa na ndako bato bozo ya manandako mingi bato tozo ya manandako bamonde bazo ya kopesa via baninga okuta kupele bande ki bete oyo bandi kopesa semeki ya mutu makamu nae semeki ya mutu to bandi kobeta okomona mutu bande ki na bien couple les qui bien et puis na ko beta susu c'était makasi na bato que soko za na likamu na yo
Si c'est un royaume, si c'est la toilette, si vous avez un appareil à malamu, partagez na ye, ou partagez na makamuna dans votre quartier. Il y a un quartier, les qui n'ont pas quartier. Tant que vous avez ma makamuna, viens ici. Tant que vous avez ma makamuna, yo, il y a dans une famille, à comme une belle famille, à une belle famille. Position na yo nyonso. Ce que mon montant, il y a retourné au milieu de situation là, vous n'avez pas le voir bien. Bolé nino, ola mité, ola pakine, bolé mobile locas. Ah, non, on a quelqu'un qui fait mon mobile dans quartier, on a quelqu'un qui a quitté. Ce que vous m'avez posé ma question à Nengiwana. Ah, oui, beaucoup de solo, parce que il fallait que ma fille mourou, basala kanaye. Ah, yo est bien voté. Il faut que ça très attention na batu ya modèle wana. O balinga oye bali otuna na kuno. Est-ce que vous avez bien na mobile na ondenge nini? Situation za ndenge nini? Eza batu ya sogi. O balinga ko baby sa ba vie ya batu. Tango zo tuna yo, soko betele moi malheur na yo, moi passe na yo za nango. Abengi ba semeki, abeti ba solo, abengi ba quartier, abengi ba camarade. Bon la nene bozo mo anto na munene wana te ya tika. Azana ba problème. Mobile ne kuta pesa kata infantin nenga zamana. Mobile ne kuta sube moni nenga zana, ye kuta kipandako. Allocation ce qui est l'équipe, ye kuta sube kwa pana, ye kuta kolesa na kutu essence carburant, ye kuta chela ka mobile. Abandi ko panzo sawa. Ngana ko conseiller na bato. Soko moni mutu oyo yebani na kati ko sala mi camaraderie na bato ko na baona quartier te bato ko na baona quartier beaucoup ta baona matanga beaucoup ta baona ba fête ko linga ko approcher ba mona na kotena peki si monter le côté mais na za ko bino c'est une façon ya ko éviter ba problème ko éviter les gens ba couple mingi bino ko vivaka wana bato quartier ba koma lokola ba antenne ya kana nda kuno poso moni abengi landela mingi soko moni kaka basemi kino bakomi kokokela mo ba babandi mwa baki babandi mwa boye yo kaka boye yo koyeba ke moto ya kakotala bino na ndako wana oyo bengaka ya quartier abandi déjà kobimisa makambo na yo mingi libanda yango naye koyebisa bino naye koswana bino boyebaka ndenge nini kanga monoko boyebaka ndenge nini makambo nokobetela mono koloba te ye mpenza aza pi camarade ya na biso ye ele ya na biso elie ye wana kolinga ye ya na ngai nde omoni wana yana yo ata mwa kutu anviaka kutu na anviaka bina yo alingaka même ko esa mobile na yo posa na attention ko la sa bato na ndako ko le matin yana na quartier na kela na musala yana na tikali yana mwa tikala ndako azotika ko parce mobile na yo ndako mususu ba te amoni o le kina na quartier le kina quartier na yo ya na ndako tango yo ke musala atikala ko meka ko tenter mobile mais le quoi que mobile moi ça na dio d'esprit ce comment mobile nazo pekso ya na wana kaptana na sepela hanete ya na wana na ngakoza la zanete ça sent mauvais de il faut linga oyeba pourquoi mobile nazo pekso na ya wana ce comment mobile nazo ba mele que no quartier wana nenga ya anga la sepela te ya na linga katala la awa linga ola na faut yeba ka meme wa moko eza na kati wana yo conseiller ko pesa parce que eza na libala moko eza na poto mais moto ache zizere na kati libala eza na ya quartier. Maman Eliane du service traiteur de conseil à Providence. Je suis là avec toute mon équipe. Comme j'ai toujours l'habitude de vous dire, faites-moi confiance, vous ne serez pas déçus. Même si je ne peux pas vous satisfaire à 100%, mais à 98%, vous allez l'être. Je vais encore vous rappeler pourquoi je vous dis de me faire confiance. Je suis la gagnante du 4e mariage pour lune de miel en 2015. J'ai fait le concours qui passe sur TF1. J'ai remporté avec les mariés, c'était Blaise et Nathalie.
qui maman peut pas préparons pour le mariage ensemble sur ma mère et tout. Les lots, mais on a salué Maxi Bien-être. Bien-être pour la santé. Maxi Bien-être est atteint à biso. Ils ont aider biso pour la santé na biso. Ils ont aider mingi papa. Ce que mon papa bela ka diabète, papa bela ka tension, ba maladie ndenge surtout faiblesse sexuelle. Et là, maman va couper la caméra, la vie, on est bon, c'est pas la vie. Oh, pour moi, la zone de Konanga, il faut se trouver dans lieu sacré, dans ces plats, et pas ces plats. Faiblesse sexuelle, c'est moi qui papa a roulé. Papa a sous penza, tout ça m'a répété. Pour le papier de gauche à droite, Maxi Bien-être, maman, il y a ni tout. Maman, il y a ni tout. N'a cause Maxi Bien-être, maman, il y a ni tout. À couper son numéro de téléphone, il y a maman Carole Kalala. 07 82 20 12 51 pour nous Maxi Bien-être pour notre papa. Sauf papa, mais Maxi, oh, c'était la casse. Et puis papa, comment fanatique à Maxi. Vous autres connaissez Malemba. Et aussi la papa, comment force. Comment nous autres, Colombo. Pilikini wa bokundu banzoto. Et cause à la danger. Avec quoi? Avec Maxi Bien-être. Il y a un quartier. Abimi c'est pas secret nous c'est avec un quartier pour nous surtout na kati ba lo ba nyoso tuté. Biso nyoso ko lo bandambu mwanda mboni. Ouais ezaka ko lo ba nyoso 100% ça parce que passé mingi ezalaka bololo. Passé ni soto ezalaka malamu te parce que ceux qui ba bavandi bakaboni ukatsaka TV na bakonza ta ozika ke mwa ba bololo mingi ezaki na kati moti basanene bakaboni. Ona lelo to kosukisa wana lelo ko to kosukisa wana. Très attention. Oui, nous allons les Sénateurs pour les quartier, il y a un quartier, les quartier, à cause de ma quartier, on qui est ma belle à Malamou, à ma balaki. Crédibilité sur tout les signes. Mon tout ça cause avec ma vie à ma belle, avec un petit copain, à ma zokola. Maintenant, ma soeur comme déjà mon colo, à mon que c'est la police nanga, les lona lobby national zoom nanga, avant nanga kazenga, ma comme nous sans calasani, à bosser avant nanga balbal. Mais il y a un quartier, tout les qui a quartier de quoi quartier, le quoi y est ma vie na yo zaki na ngwana. À coup de ça moi c'est une balle pour akama mon encore, akama mon côté. Abandi ko bimiso yebité, di ya nini, di ya jalousie. Bon mboka na so poteza mboka mo za na zuwa. Zoua on a continué à porter yango besoin à Isakata Mboka Kinshasa. Donc on est coupé ça concerne surtout tout ça très attention na kati banda ko yeba ozo ya banani na nazo ko tanda ko surtout ko lesa ba tanda ko lingate ba numéro de téléphone faut ça attention ko lingate ko ndeko mo quartier ça numéro de téléphone mobile danga ndeko mo quartier ça numéro de téléphone te tama ko benga mobile makamuna ko yebisa mobile no yo ko yeba te o ko mona mobile no ko bi ko bude mobile mo soko ko lo ba boyete mo ba pique bandi kaka moi, les solos indirectement pour moi, tout mes athées parce que mon théâtre c'est que bon banga, kolobate, bon banga kolobate. Donc, moi, mon cœur, c'est qu'on partage, même nos websites, il y a un beau exemple. Tout ça, très attention, dans ma connaissance, dans ma biso, dans ma métier, dans ma biso, dans ma fréquenté, liba les élèves comme Moutouya, liba les élèves comme Sakazangote. Dans le vie bien que moi, si, sur la bannière, on a 30 ans, avant de s'inquiéter, non, on connaît, prière et bandit, pasteur, talangaï, barrage qui mais mon bal, il m'a retard, que c'est 30 ans, toi, que c'est 50 ans, bandit, on l'a dit, ah, dans la 30 ans, dans la 50 ans, à la raté, ça l'a pas abassé. Liba les élèves important, liba les élèves qui battent là, liba la chose dans la battre là mon enfant, qui va la loba, pire à la raté. Kobi misaka makamwali secrétaire ba nobete la battu na libanda. Ato ça problème na mobile na yo. Ata mobile no afinga ka yo, mama na yo, papa na yo, famille na yo. Kanga ka mo ko battre parce que yo moko ko mobile, o kama moté moko supporter ba injure mobile azana parce que o lingié. Pour ko finga na ka e bulu mal baté. Mais ce ko bandi ko bete la mobile. Mobile na finga kaka o yo bete la ki. Mobile na finga kinga mama na sungi ake koloba. Mobile na finga kinga boy. Moi na finga nga. Moi na mobile ba na facilité à ça. So ba pas bon ici. Batal banda ba sepe na kabongote. Yango na yapo bisa. Très attention. Yé bana ne zokota na kata ndako. Yé bana ne zobete la masolo. Soko monki masolo leke au na toilette. Au beteli toilette dans aussi ça. Chasse d'eau au lekis na omai. Masolo mo pesa nini et tikali kuna. Na lobite ki mutoza na batute. Mutoza na batute na lobi bien. Tant to kolaka, to changer ba caractère, to changer ba habitude. Muto ma caractère mususu, c'est du jalousie ou ba jalousie. Muto nyoso na kata soko za mo sel bal. Au sala camarade na célibataire T.
kosala camarade na mwasi ya libala bacamarade na yo basala basi ya mabala eza na bato mosusu apesa bana basi ya baninga baende madoka kaka ebonso bana fana mosala esala ninga kutu mbala badoka kumusanga na bwakisa lokuta alelaka mobali ntongo midi pokwa ye moto abondelaka mobali ntongo midi pokwa azokosa kuna mobali kutu na bwakisa lokuta bosala très attention oyo nazoyebisa bino aza na mato ya koyoka ayoka libala soki ese ebebi ata bozongani ezalaka toujours na mwa mbelinga il faut faire très attention bino bato ya songisongi bino bajaloux soki oza na mobali te senga nzambe sambela nzambe akosunga yo ti okozwa mpe oya yo nani oyo akolinga ke avandi boye mobali ala mosala na 3h du matin to mwasala mosala na 3h du matin bandotuna yo bimaka na moto intel yo moto bazaka copain na yo mais eza makambo akala le temps passé ne revient plus eza makambo esi eleka yo oyo okobimisa makambo mpo oyo kobetela yango na intention nini pourquoi ozwi makambo ya motu ya ntango akala oyo akobetela mobali na ye oyo abali na kati ya ndako yo oza na intention nini ntango oyo na makambo ya songisongi oye mpona obongisa oye mpona obebisa bino basongisongi bato bolingo mona bato mibale balingani te bino basongisongi bolingo mona basemeki na basemeki bayokana te botika bizaleli wana eza mabe soki ozangi senga nzambe akopesa yo mwasi moko mobali moko nzambe abongisela moto ya mwasi na ye nzambe abongisela moto ya mobali na ye nzambe alobi teke ezala jaloux chaque chose a son temps Pasteur Moïse mbe yaleba alongolaka soni nzambe alola ye asalaka na ngonga na ntango na ye soki nzambe abakobala na 50 ans zela 50 ans ntango okobala na yo kokende kotya songisongi na moto alibala na 35 ans et puis motema mabe efutaka kaka mabe yebaki motema mabe ozosala ata yo ofuti yango te bana bakofuta bakokona bakosala nini bakofuta tosala bato très attention surtout na biso bato oyo towutaka Afrique tokendaka poto émission oyo concerne mingi biso oyo okenda Afrique na kini awa tozalaki bacamarade ozalaki yaya quartier ozalaki leki ya quartier ozalaki ndeko ya quartier ntango okomi poto kuti mutu position na ye nzambe asapamboli ye azwi libala na ye balati lopete na mosapo afandi bien yo okomi kaka oyebi te ntango oso oyebi seneki me oyebi te azalaka boye bokeba kopesaka bato mosusu banimero ya mibali eza mabe olingaka te moninga na yo aza nimero mobali na yo obato ya quartier vraiment bosala très attention. Pendant la construction, Dieu vous bénisse, God bless you, Mungu abariki, tataza mkarusa, mwole na sikite, so mungu na osele mfino osekate. Sika emission na sali yango na kanda. Nzamba Bible channel bana de réponse. Bye bye. Il y a une étude du service traiteur de conseil à Providence. Je suis là avec toute mon équipe. Comme j'ai toujours l'habitude de vous dire, faites-moi confiance, vous ne serez pas déçus. Même si je ne peux pas vous satisfaire à 100%, mais à 98%, vous allez l'être. Je vais encore vous rappeler pourquoi je vous dis de me faire confiance. Je suis la gagnante du 4e mariage pour lune de miel en 2015. J'ai fait le concours qui passe sur TF1. J'ai remporté avec les mariés, c'était Blaise et Nathalie.
alors bonjour, nous sommes maman peut pas préparons-nous pour le mariage ensemble, c'est comme maman Elia et tout. Les lots, mais vous le savez, non, Maxi Bien-être. Bien-être pour la santé. Maxi Bien-être, ils ont été dans le bureau. Ils ont aidé pour la santé dans le bureau. Ils ont aidé mille papa. Ce que mon papa a la diabète, papa a la tension, maladie à surtout faiblesse sexuelle. Et là, maman va couper la caille, on va dire, oh, comment on va la zone de il faut se trouver dans le lieu sacré, dans ces plats, et pas ces plats. Faiblesse sexuelle, c'est moi qui papa a pour l'imba. Papa a sous penza. Tout ça m'a répété. Pour le papier de gauche à droite, Maxi Bien-être, maman il y a ni tout. Maman il y a ni tout. Na cause Maxi Bien-être dernier, maman il y a ni tout. À couper son numéro de téléphone, il y a maman Carole Kalala. 07 82 20 12 51 pour la cause Maxi Bien-être pour la papa. Ce papa mais Maxi, oh c'était la casse. Et puis papa, comme un fanatique à Maxi, zoto kolemba lemba. Et aussi la papa comme un force. Comme un zoto kolombo. Pilikini wa bokundu banzoto et cause la danger avec quoi? Avec Maxi Bien-être.